Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Voilà, bonjour, salut, bonsoir. La grande famille de BBC Mpoï TV, bonjour Nabino. Et si que vous avez Bino partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Biso par la grâce de Dieu, toujours ça va mieux. Et sa grâce nous suffit. Hein? Vraiment, Mungongo Ezobonga, déjà. Malembe. Merci déjà. Nabande Konyoso Oyo Bakomena Kibiso, Mama BBC, bon guérison, voilà. Nazaki Soukure, mais évolution Zokende, Kitoko Makasi. Voilà. Famille Libota, shalom, ma grande famille. Vous m'avez beaucoup manqué. Hein? Alors, shalom Nabino, et si qu'ils amènent Nabino partout dans le monde. Toujours continuer toujours dans le la film Nabiso ya mon enfant. Dans le bas toujours que non, malgré tout il y a une analyse, malgré tout il y a une émission, tout zanga kate parce que idéologie Nabiso est moko focus toujours na Belleville TV. Alors, tout qui obéit tango dada film Nabiso ya mon enfant oyo eza vraiment kitoko makasi pas Belleville tout à l'heure film où ils aura toujours éducatif. Voilà. Tout betango ba dada tout matsaba vie et aussi abiso vraiment bien. Voilà. Bande ko titre Nabiso bomoni photo ya miniature Nabiso P bomoni. C'est grave. C'est grave bandeko. Là bomoni mama loketo Nabiso sa make-up to pesara make-up merci Mama loketo sa make-up c'est grave. Voilà, likambo na ye nango lelo eza nini bandeko parce que toyebi na minute oyo et pas baba kwiti ezo yinda makasi. Je crois na mema qui analyse na ça qui analyse moko de c'était avant-hier je crois, j'avais parlé sur président ya baba kwiti oyaza vrai songuerre, vrai songuerre. Il y a les abakouk et yango zo mona que moi j'avais vite compris que non. À partir à Batou Oyo, Yemokonon Mama Loketo, elle n'est pas responsable. Yango to mona ba bêtise ça vraiment ébélé. Nangambu nae, nangamba ba communicateur, nangamba bloco ébélé, nangambu nae kaka vraiment. Au mona que non. Et ça vraiment qui to côté manque ya nini, manque ya ba savoir, manque ya komikiti ça, manque ya makambo ébélé. Les autres on est comme ça l'analyse, nanga vu que c'est par rapport à Kolobaker. Je crois qu'il y a eu un moment, Isaïe Karakeno, Belleville, staff ya Belleville, Zabianté, oh, staff à Belleville, Zabianté. Et voilà, aujourd'hui, moi je peux témoigner 1001 fois que non, on a préféré à ta staff ya Belleville. Na longol nan qui fanatisme, na zoloba, ce qui est vrai. Staff ya Belleville, donc le backer, staff ya Belleville, bazana nous imposer. Deux, baza vraiment batu oyo bazo sunga Belleville na makambo ebele oyo soki tolobi na pesa exemple jour à 5 ans ya anniversaire ya Belleville TV ya Bellar TV to monaki ba communicateur ou encore ba nani de maire oyaza attaché de presse surprise oyo basalaki Belleville. Alors, la surprise au Basalaki Belleville a le baki que non. Vraiment, nous avons besoin de vision. Moi, je suis là, nous avons comme un film. Pour nous CP Sabino. Et ça, peut-être, je serai peut-être limité dans ma cambouana. Mais bateau, bah, vous avez pembé ni nanga. So, bah, sunganga na ba vision, sous bien. Et tout le monde qui, l'anniversaire, il y a Belleville TV, tout le monde qui staff ou encore attaché de presse naïe. Oyo basala ki lokwa cadeau ya kobimisa photo pancart o bachaki na balabala biso nyonso to monaki wana déjà eza
eloko moko to il faut to lo bakeno staff ya belle vie ils ont déjà na vision staff ya belle vie ils ont eloko moko je peux dire que non ils ont sunga belle vie à vrai dire ce qui toke ici quoi il y a eu un moment ezaki kaka bato belle vie otoyo bato belle vie et mataki ezokita ezalaki entourage à belle vie entourage à belle vie entourage à belle vie entourage à belle vie ezamabe entourage à belle vie ezamabe mais ce qui totali présentement entourage à belle vie ce sont des têtes faites entourage à belle vie bazo apporter un plus na belle vie malgré belle vie elle est là pour na koma ba filmer pour na gérer makambo na ba filmer makambo mususu parce que belle vie TV Tokyo c'est comme nango campagne et c'est comme nango campagne c'est comme compagnie. Alors yango nga na loba toujours bandeko dans la vie lingo zana muto aza pembeni na oya ko sunga yo na idée kolinga to zana bato ba no mamela toujours ba problème dis-toi que non vision ozaki nango et souka et kende mulaite et souka parce que bato o chepe meni baza bato mabe entourage nanu un minute to loba il faut to lobela yango parce que likambo boy soki ko na belle vie TV bandeko to ko pema te to ko mina pema été sur les réseaux sociaux yango tozo ki nango pekabo famille libota bo aimer bo partager please famille libota bo aimer bo partager nazo loba ngo lisusu tozo ta la film na biso ya nini ya mon enfant ana na mona penza que non Alex please moi nana to yeba te surtout sale nini 1m86 au soki belle vie meme azwe la biso ye wapi non mi tuna kaka ba tiepiso yazo tchana muno o yazo lia wana voilà bandeko bo aimer bo partager to sola moi ebele awalelo to sola moi ebele aimer partager la grande famille bo aimer bo partager aimer partager bandeko film na biso ya mon enfant toza na 6e épisode lelo tota la 7e épisode please ba vie ezamuke toza na 36k et sonner la grande famille libota please vraiment tota qui film depuis lobby 17h30 lelo toza déjà soki 12h30 13h déjà film ezaka na 36 views 36k ya views et ça make sense franchement donc ça la analyse mais on est là pour nako ça la paix promotion ba film ya belle vie 36 000 cas ezamuke na biso famille libota toze belé totika nanu distraction moko film wana ya mon enfant Alex mwana wana aza mavwanga toke sous pas belle vie aza déjà médecin traditionnel donc il a ça il saka qui sa bokoko c'est-à-dire que non il faut tous à la focus to ba makambo esuka ndeni parce que Milo asala ki déjà Alex jour à kolelaka ameka ko benga na fonte Alex aza mwa vuanga mwana ya ebisi Milo alobi aki ochama ina ba plan na ba periki na yana eza poussière yango na otuna kaka na moni mutu a répondre ngate yango belle vie na oyeba te Poutine yesiko Alex rôle neti toke soki na 10 épisodes soki na 15 épisodes yesiko ozaka na chepis na munoko mama je sais pas siko rôle la chepis wana to lobanine ils a respecté hein? Tu sais que non lorsque ozo solana bato ozo marcher ezala mikolo ezani donc ozaka na bato bozo sola ozo marcher eza respecté bon wana eza onga moko na réfléchir sur ça parce que rôle ya Alex na chepis na munoko c'est grave, c'est vraiment grave. Alors c'est au moins ça message eza nini ya chepis oyo Alex azolia na munoko eza signe impolite 1m86 oh mavwanga alors bandeko to consommer ezala bien ce qui filme koti boy 17h30 lobi nango vers 13h 14h ata déjà 50k 2 jours beza boy to beti 100k nini zo zanga biso to zebele parce que na minute c'est belle vie qui gagne et surtout nenge déjà ba voisin bazo palangana sans pour autant les savoir maman na bango o nani c'est qui via
ye wana amatiaki poto esili ye mpenza azalaki ondire nde mare ya bakwiti sikoyo ye wana sikoyo ake libala koto mpe mama loketo mpe libala eza na poto eza ndeni alors tosala ndeni tomatisa baview tozala vraiment na distraction te tomatisa baview des jours tobetaka déjà 100K tolali na 36K 36 000K eza na sens te eza vraiment na sens te parce que il faut tosukisa nanu 1m86 oyo mavwanga na ye ezokende aosuka nango wapi alors il faut toconsommer yango Poutine mpe na ngambu na ye bakisi na bokoko wana akosukela nango wapi boso comprendre te que il faut kozala focus na film wana bo comprendre te lorsque nazo ba focus c'est-à-dire que non bo partager pe film etala marabongo otali o partager les muninga tala histoire au boy c'est comme ça on travaille. Voilà la grande famille tozo ngana na disolo na biso eza que non ba voisin ezaki que non entourage à Belleville eza mabe entourage à Belleville eza biate entourage à Belleville et mataki kitaki entourage à Belleville eza boye siko na minute oyo soi-disant ngana yebi na ngate Poutine atika kola biso président ya biso ya famille Libota te bon na yebi te so président famille Libota zalaka na yebi na ngate mais à ce que je sache na yebi ka que non Poutine a présenté biso nani attaché de presse ou vraiment à officialiser siko nazo yebate tango balobaka que non entourage à Belleville c'est quoi c'est qui parce que ngana talaka ndenge Belleville a travaillé kana ba making of là tu otala que non atango batunaka ba film ozotala et pas na chaîne ndeko na biso mususu omona que non Belleville a travaillé trop na yebite famille Libota soki toza na président boye bisanga pe na yebite soki toza na président siko entourage à Belleville tango yaki abozo ganga entourage à Belleville eza mabe entourage à Belleville eza boye entourage à Belleville eza boye sikoyo oyo elaleli bino bakwiti entourage na bino soit disant ba président bato mavwanga ye nanu président kutu toloba nanu président te ye moko nanu mama na bino muto mavwanga c'est difficile pour elle pour akende kozwa président moko oyo aza vraiment stable en esprit bomona makambo yango un soi-disant président ndazo tia désordre na kati ya groupe soi-disant président azana azakutu na pidère te azana donc azana autorité te un président oyo azokota azobenga abenga ba acteur mabe abenga ba abonné mabe abenga donc il y a ça vert yango na loba qu'il faut passer qui sans sa responsabilité babota maranango parce que na ye moko mama loketo tango bazo yebise na minute osazo mona ndenge ezomata ezokita ba life ezomata ezokita po na président na ye soi-disant président oya tia soi-disant président bakwiti na minute oyo bakwiti basi bakomi na deka ba oyo baza na besoin ko soutenir mama loketo dans le bon sens na ba oyo baza ko soutenir ye pona ba kwisa ye bien. Maintenant c'est difficile pour elle à agir dans les cambos parce que dès le départ ou encore na bomoto na emoko est-ce qu'elle est mire dans sens que non ya kozwaka ba responsabilité ou encore ya koyeba que non muto na opesa responsabilité azanani ou encore ce tolobi parce que na yoka ki pe nani oyo atambolaka ni nani oyo soki Aisha Okoko na qui est pas assez officialisé kuna que non soi-disant attaché de presse maintenant bozo attaché de presse ya Poutine bozo attaché de presse ngo soki Okoko soki oninana bo chabango il y a pas match parce que nanu ye Okoko songi numéro 1 coup tout bien 0 parce que lorsque Zahana na mama loketo
ba vidéo à salaka eza ba vidéo ya mutu moko ya za na responsabilité eza mutu te ke non bo pese responsabilité mutu ba pesa ka responsabilité eza mutu nanu un aza déjà nanu poser dans l'esprit et mayele pe belé okebi pe te mutu zo pesa responsabilité a osunga pe yo tamusu yo mayele no suki ye asungi yo lisusu bo comprendre makamango. C'est que lorsque boya ko yemba a bandeko famille libota j'espère que no boso se rappeler ah ouais et ça entourage à belle vie entourage à belle vie encore banani bandeko bo aimer bo partager toujours ça na biso ka musala aimer partager to lobela likambo ba entourage à belle vie na entourage à mama loketo na minicho entourage à nani oyo eza mabe entourage à nani eza bien parce que entourage dans la maman loketo na minicho soi-disant président azo samba déjà sur les réseaux sociaux déjà échec ok bandeko ok sur TikTok et puis eloko ezo lekelanga chez les bazaba kwiti eza eloko moko eza baza sans maîtrise donc likambo moko baloba keno o eza lisolo moko ya eza lisolo moko to ba peut-être ata cuisine interne o il faut pas ebimer zaka ya biso mais bango bokena ba TikTok bokomona ndenge bazo poster ba biloko mams boye mama tala boye bozo pesa position bozo yeba te nyonso na nini mutu likambo nyonso batalaka na mutu nyoka soki bolingi boboma ye bomewa bobanana mutu c'est-à-dire que non mutu c'est-à-dire que non mama loketo azane mutu aza mutu moko oyo akoki ko guider ou encore akoki ko gérer eloko te botaka mutu ya zaleka ye loketo botu na ye loketo eza baba kutu na loketo eza bokele bo aimer bo partager kuna loketo eza niveau trop bas limitation à loketo bato bazo réfléchir à que Belgique à que ko rassembler groupe moko ya ba mama bao bauti France bao bauti Londres bao bauti boye bakutani bango nyonso na Belgique azui micro a telemi azo solola na bato a pesi message na ya soi-disant quelque part bino bolie bomeli mais quelque part il y a des orphelins état d'esprit siko bozo kaka Maman bébé c'est yo makamuni nango bimise biso so mama loketo parce que toloba nini bandeko toloba nini na ba ajoyo sala makambu ate que no oza artiste comédien ou comédienne ça ba biloko mususu bota na opesa bino exemple bota la Ursule Pechanga tango ba artiste comédien oyo bakendaki na France ou bazaki na spectacle tout monde qui Jérémy tout monde qui ba vie de loin ba esobe ba Aïda na spectacle o basalaki na France tango Ursule Pechanga akotaki bo sentir personnalité ya mutu bo sentir que non écart moko ezalaki déjà na batu o asanganaki na bango je sais pas ce qui bino bomonaki yango nazoloba parce que ezaki constat o na monaki mu pecha tango akotaki mobutu akotaki kaka mati déjà na spectacle tango amati na podium au sentir que non mutu nda mati wana au sentir que non responsable moko mutu amati wana bomona ba écart wana mais asali nini a jouer a pesi kaka o ifala pesa ba continuaki bakendaki na Suisse o pe mon péché pas linga kende na Suisse mais si péché nga kende na Suisse c'est pourquoi parce que à tel niveau donc au senti bon je sais pas dans dénigrer batouté hein c'est juste ressent sa responsabilité wana présence et contact na mutu yo présence ba chao ka micro mukeboye loketo ba chao micro boye loketo c'est quoi pesa batu o eza na mutu na yo o tokotika na ngo ata lelo za isusu ata comédie te lobi ate o wana
loko ba biloko ba belle vie ba osala. Ah, akendeki Belgique, tala akendeki pour réunir ba maman, pour na makambo peut-être ba orphelin, makambo ya ba vieillard et tout. Ah, Irsil Péchanga jour moko akaniselaka ba maman o balekisa 50 ans. Akaniselaka bango, apesa bango boye, asala boye. Maman Alinga azaki malade pour votre information. Maman Alinga azaki malade à côté de l'hôpital à Bimaki déjà. Irsil, elle était là. Ake kota la maman wana. Malgré azaki na voyage, tango azongi, la première des choses, il fallait que ne kota la maman. Maman Alinga. Et ça, babiloko moko boy, on a tous un besoin. Ata lelo, lobby, à Jésus Kinde. Et que kouvande ko travailler sous souté, mais tout ça là ba image. Tout ça peut-être dans ba story, ba histoire, ya bien koloba. Maman loketo dans le bango butu loko amoi. Likambo ezo le sur les réseaux sociaux, il y a entourage na soit disant président oyo, ou bimisa soit disant président baba kwiti. Ozo yo kate ke no ba fingelo président. Nga kutu na sa ki émission na finga kete. J'ai juste relaté o eza ya solo. Yo moko po yebi ke non président za songi. Yo moko yebi président za songi. Oyo ko yebi sa président ke no kosala, akosala ngote, akosala me akobakisa su mungu. Maintenant azo sungo na nini? Parce que soit disant président, soit disant entourage na yo, oke opese eloko boye lobi ke no to sala boye. Yepe azana besoin, azana droit ya kobakisa mayele na oyo yo pesi. Po esa nini e bombe yango, e pesa yango sous valeur. Mais ayo président soit disant, ce qu'on lobeli eloko aya nango sur les réseaux sociaux bien a pesa message et pas babakwiti. Akoya nango na façon ko diaboliser. Maintenant tout ces temps yo mona ate. Ah bazo fingelo président ozo yo katozo mona te. Ozo bukaka loketo. Ozo komi na combien de tours? 33 tours et c'est commis. Hey. Bandeko bo aimé bo partager. Moment o ba nuira belle vie. Ah, retour yango yo. Retour yango yo parce que balobi tous ces pays ici bas. Bandeko bo yebi ke no bandeko ozanga ta moya ko sala analyse. Na obandela wapi na osuka wapi. Mais je me disais que non. Makambo eza na suka nango. Parce que mokili ezalaka mbanga ya ntaba. Et ça nini e balukaka. Tout ça c'est quoi? Ce qui ezalaki que obandi chaîne na yo, oza toujours en collaboration na bandeko na yo dans le bon sens. Mais la minute oza le lote na coin na yo yo moko. Yango mona ngata on a ça analyse nanga na loba toujours que non bêtise nyonso to mona ka sur les réseaux sociaux na côté les abakwit eza tête o eza yemo comme mama loketo bino bokanisi mama loketo o soki azaki bien na ba collègue na ye collaboration un temps koto film ba bengi a beti dada akei koto boy pas soki atika la kana relation wana ba mafinga o ngoza sur les réseaux sociaux je ne pense pas. C'est elle la propriété. Iye mutu penza pesi penza makambo nyonso sur les réseaux sociaux ba finga kabatu. C'est elle, c'est elle. Siko azawana soki ba bengi boyebise likambo azo tomboka kani. Ba biso ko solution na ko tomboka. Oza solution na ko tomboka te. Okosili sango awa. Parce que mutu eza oya zana matoi. C'est-à-dire que non, oh ba yebisa kabiso que non, ba oh yebisa ye que non, yebisa bango kuna ba tika ko finga papa elombe. E na yebi nanga makambo wana te, so ba ofinge ba finga ye. Yo mama loketo lobango. Azawana so bo benge pour opesa rapport bandeko. Ami makabatu kaka likolo, elle n'est pas tendre avec les gens. Kaka ninga joua kawana. Ami makamba azo makamuka na premier degré pas bandiko tomboka. Soko za makasi ondoko kitisa ye pa ndo pesi message. Tango pesi message wana nda zongi mutu après ah OK na ozo solution boy. Mais oyo batalaka eloko liboso o mutu a reflecter ndeza déjà image ya mutu. Vous comprendre? Makambo ezoleka ya président na ye. Ezoleka babengaki te sûrement.
siko nyonso ezoleka sur les réseaux sociaux omona ngo te omona te eleka sur les réseaux sociaux awa emata kita belle vie o Poutine makolo poussière mais azwaki kaka courage wana azwaki courage tant qu'une personne tant qu'une femme forte alors je me fan naza na bato balinganga na bato balananga o baza vraiment déséquilibré baza abattu na moment oyo réseaux sociaux zo finganga tout le temps et nga naza toujours kimia pona kwa ko fortifier ba fan na ye pona ko fortifier ba o balingaka ye pona kwa ko fortifier entourage na ye aye juste pona 2 minutes à lancer un message nyonso nazo mona sur les réseaux sociaux bazo finga bazo sani je vois j'écoute mais je suis là silencieuse abanaika kutu na shalom shalom o emimaka pe problème sur les réseaux sociaux ba fan ne basaki na besoin na ye ya koloba non ça sera jusqu'à quand na o pe to banayi kozela peut-être soki akosa sortie médiatique aya koloba c'est juste aye pe kaka ko calmer ba fan na ye et atindi bango ke non allez vous abonner sur Bellevue TV et botalaka ba film please vous allez focaliser na ba film peut-être biso bato mokili on s'attendait de quoi donc to bande ko s'attendre ya koloba ke non Bellevue abanda koloba o moni tango ba finga kinga wana ezalo ko donc aya ko se justifier bandeko jour na tala kaka moi message na Bellevue na vana na bi non cette femme elle est forte elle est maligne elle est intelligente oh bato babanda ko kanisa biso nyoso tango ebimi boto ozela ke na ko banda ko se justifier ko banda ko sala boye amemi bato pe kuna na justification te par contre a invité bato bo ki ne ko s'abonner na Bellevue TV bo se focaliser na Bellar TV ba film eza bo tala bo partager bo aimer bo talanga siko na minute o mama loketo likambo ezoleka ya président na yo to sengi yote oya koleka na nini na réseaux sociaux ya koloba non kaka kuna na ba cuisine interne na bino solo la bongisa po cuisine interne na yo eza ya kopola eza vraiment ya kopola makasi toi peut-être tu vas te dire que nyon se koleka sur les réseaux sociaux eza ka batu wana bango nde bazosala baposa na bango mais ozobosa na keno eza image ya yo soit disant abakuku soki abakwiti soki boyeba ka kombo wana ya abakuku na Bible ya koloba ke non ata soki promesse ne zo umela attends là certainement ekosala nini ekosaaccomplir siko bino na oyeba te c'est par rapport à quoi kombo wana ya babakuku na nzambe likolo azosepela te kota na cuisine interne na yo mpo ozosambwa cuisine interne na Bellevue kadena oyo boya awa entourage à Bellevue entourage à Bellevue entourage à Bellevue bomoni tout se paye ici-bas mutu azalaka souple bandeko omoni mutu ndenge azalaka so omoni déjà 4 personnes 5 personnes bakomi kobendana na yo ata mitala nga naza bien te bongisa le plus vite que possible avant eyinda partout komona omoni Bellevue ayebi ke non asala compagnie na ye ou encore nani na ye ya Bellevue TV akotiselaka famille libota ba film comme pour dire que non ye Bellevue TV yango Bellevue TV wana eza ya Bellevue ye moko te eza ya Bellevue na famille libota c'est-à-dire que non Bellevue ndenge aza wana il faut yeba ko gérer famille libota na ye parce que sans famille libota ye pas kozala te
Siko yo mama loketo loko moko na sina constater pa na yo tu as un défaut ya mabe makasi. Donc yo moni kaka si la bisalo soki loketo OSB. Mais pour na comme SB, peut-être eza batu. O za na bango o latina yo kaka loko wana o tie orgueil moko bout. Or pour nous travailler au koma o kende liboso mingi, il faut zana batu. Batongo banani. Yango dans la vie, collaboration ils allaient bien. Franchement, bande ko collaboration ils allaient bien. Tane mutu azokende kozinda, tane mungu ezokende kosila na kati ya mai. Famille Libota, vous comprenez biso. Vous savez, boyebi moment o bayaka ko pelisela ka biso ba life. Oh, entourage à belle vie, entourage à belle vie. Lelo e balukeli bango. Biso pe photo lo belango. Alors bo supporter biso, bino bo aimer ka bo partager, s'il vous plaît. Film na biso kuna bobo sanate. Lelo tokota la 7e épisode. Na kati ya film wana Alex tozo ebate. Alex wana sort na ekozala nini? Bellevie pe na kisi na bokoko sort na ekozala nini? Alors bokimela mbangu film wana bo partager. Il faut to eba sort à Bellevie na kisi na bokoko, ba kisi ya bokoko ba nyokoli batu. Ba kisi moko 100 dose. Et biso to komona ka bongo me Bellevie azo pesa déjà leçon. Na ba kisi ya bokoko. Ba kisi moko 100 dose. Oyebi batu combien pe bakufa pona ba kisi yana ya bokoko. Pona kozanga koyeba ba dose. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Rôle na beaucoup na kaka rôle moko so pe ndenge ni nte leso eza wana. Na mona biso lelo vraiment ba kisi ya bokoko lekindelo. Kisi moko ezanga 12. Po to yebite combien bakufa na bakisi ya bokoko to yebite. Biso tozaka kisi ya bokoko oui. Kisi ya bokoko pe ezana ba risque nango. Alors, tokende kotala film ya fo ya nani ya mon enfant. To yeba sort à Bellevie kozala nini na bakisi na bokoko wana. Alex P. Déjà maman na soki moindo lisusu pa kotinga na monoko. Maman Milo abwakele déjà eloko. Na 6e épisode boyoka ki maman Milo alobi nini? Jou moko lokolela komeka ko benga ngate. Parce que to yebi ke non tout se paye ici bas. C'est-à-dire que non Alex na ba comportement na ye wana. To yebi ke non Alex a osuka mabe. Alors to kende to landela ngo. Pas à pas. Alex ndenge azokendele na ndenge akokweya. Parce que ba film à Bellevie za la bongo. A pesi bino penza sens ya likambo et puis na suka nango bozui ba sort na bino. Alors la grande famille n'a qui juste ka pona ko sala analyse a koloba ke non entourage à Bellevie za ki entourage à Bellevie et entourage à Bellevie. Lelo komi entourage à maman na biso loketo. Bomoni maman loketo sa make-up ndenge za. Mikapo nzambe. Bomoni maman na biso. Iya ata na tournage ya ba making of azakaka na make-up. Na olukela bino photo ya Bellevie sans make-up. Bomoni toujours naturel. Bomoni peka kitoko. Nga kutu mona ninga nga tata make-up te pour sans make-up azane ka kitoko. Na oflatete na oloba nga vérité. Botala awawa ye oyo. Sans make-up. Maman loketo na biso yo. Donc ba trophée nyonso yo azwaka oyo bakina ko corrompre kuna. To yeba nga babenga nga babi mama bébé c'est tala mutu na bino mutu oyo azo corrompre banani et c'est bimi kuna. Ba trophée. Bo sala ka toza na bino awawa tout se paye ici ba. Bo monika ne bato bandi ko parlanga na bongo bagatibi bakeko to balinda bakeko to lia nani via yanga nyake libala. Toza na bino awa. Bomoni bino ka ndenge ba chaki bango bakoma ki kobenga. Yo kende ozombongo no kuna, ke ozombongo no kuna. Tout ça bobane ko sala ngo pona osala nini? Mutu moko nano a tourna même pas film libanda mboka. E bo kende ko pese ba trophée. Bomona bato ba yuma toza awe ko bima. E ko bima. Non kina ko luka na photo nano ya président na bino wana na ya ko chaye awa.
parce que yé kaka ndako azana aza yesu bandeko makambo eza je vous dis. Linda soki pa lobia ya aloba makambo ya président na ebité soki mama loketa okota na sama bele. Responsable eza o ba yeli o problème ta la situation ndenge ezoleka boye yango ngana mituni yango bino tango bino boyaki boyeka kana na système à guerre bo créer ka ba guerre place aux guerres ezate bo créer problème place au problème ezate batu ba osala musala na bango na kimia mais bino bo meme na bango ba guerre mais to lo bakaka merci na Nzambe parce que ta yango ekoki boko mo bima penza bien. Beaucoup m'a pensé bien. Alors, c'était au moins ça la grande famille. Vous aimez vous partager. Bah, on a s'abonner à la chaîne Nabiso ya BBC Mpoe TV. Abonnez-vous. Numéro nanga esa wana ba o bazana besoin ya kubinga mama BBC, n'hésitez pas. Ceux qui besoin besoin kubinga mama BBC, vous pesa mama BBC matière. Bobengi boyebi ke no mama BBC naka ko blesser batute naka nanga na ba vérité naka pe ko finga te nazala nga ba logique nanga na ba analyse nanga. Alors so besoin besoin ko pesa nga conseil, je suis là na ko boya te parce que musala o ya koloba et ça la nini et ezang sa robet sali bakute. Alors ceux qui na beti CP mo komi balé misato libaku boleka na ko limbisa nga munoko elubaka mingi musala ya analyse ça facilité yango bomona batu mususu apeli sika caméra sala analyse au sala analyse te ye komika bo vanda wana yo yakana vanana obandi koloba. On a plus besoin ya analyse sujet za décortiquer sujet. Alors tokutani bisou bye bon week-end bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoe TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoe TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.